kamba amoni kamba abitete ngape na otika sima te faut na contribuer nda somba ben na sima et que pour la construction en kamba na misé zo to na kamba mama olanga fandi na ndako na ye assemblée na papa olanga esili ata be papa sima ngamba ngani abimé nde ka to be porte fermée hein fermée papa sima ngana abimé le fara fara kota zali nzama kanisa ye pamba te asalaki œuvre mo e pa ya papa sima ngamba Mama Olangi. Oh ya CFMC. Asomba ben ya sima. Ekena kamba moko te. Ben ya sima plein. Atinta kena kamba, amoni kamba, abitete ngape na otika sima te, faut na contribuer. Nde asomba ben ya sima. Et que pour la construction en kamba. Na misé zo to na kamba. Mama Olanga fandi na ndako na ye assemblée na papa Olangi. Esili ata be papa sima ngamba ngani abimé nde ka to be porte fermée hein fermée papa sima ngana abimé le fara fara azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue chez les Nazaréens, votre chaîne, notre chaîne, avec la princesse de l'éternel moment Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Croyez-moi que nous sommes toujours avec nos bien-aimés, nos pasteurs de l'église Kimbangiste. Aujourd'hui, je suis avec l'évangéliste Charles. L'autre fois, nous l'avions suivi, nous étions bénis de la part de Dieu. Et aujourd'hui, il y a encore de choses, des vérités et des vérités qui sortent de la bouche des enfants de Papa Simon Kimbangu. Donc, Sali, Bana, Misala, Papa Joseph, qui konga le baratoire, na moi, na Moussala, Papa Simon Kimbangu. Voilà. Restez branchés, mais je vous signale déjà derrière la caméra, c'est Jérôme Alain Kiakala qui vont nous balancer ces cantiques pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va.
Allez, cassez-la. Allez, s'il vous plaît, Olingi libar, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Merci beaucoup, Nabande Koneso Touba Kolanda Bisso. C'est la princesse, comme je disais au départ, avec Papa Charles. Mais laissez-moi vous dire que ces temps-ci, nazo linga bino mingi bana papa, na opesa nombo te kana mingi te. Au biso no surtout bana papa Simon Kimbango. Mutotika papa Simon Kimbango azaya mutonyoso. Azaka ya bana kambate. Mais tika na nalba merci beaucoup na papa Guy Labala depuis Afrique du Sud, na maman Lauriane, na bébé na biso Tiffany Labala obo pesanga ndoi. Ya pesi bana nyonso Salvation ministre ba pesi nga mama o le copia bisombo tete bana nyonso bana nangane so ya Salvation ministry bisika bozali. Maman vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Na PCP anti nekab ma sœur ndeko de moi-même depuis les Issa Bambote Ebele. Merci na maman Betty Kokele ya Nzambe ya Pambola yo na baluki na tel papa Chana lobi mbote mama Tiffany mama Nazareth boni malamu esengo zali kimia zali ngape na zongisu mbote mingi na adu bazolanda biso bakimbangise na bano kimbangise na pisi bambote na komba tata mwana pe tata moli musala tika to pisa bambote to zelanga ngani na stanga ne mbote ko zalila zana bonga mana mamukie bakitisa ka telefone bongama bisiko zali mwana papa tongi to pesa okombo ya tata ezaka au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà papa Charles okombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu ma mbote zali sini moko tout d'abord ya amour moni j'étais la Mili Maria elo wa bosa ba ya mbo apesa ki bosa mbote sama kitoko apesa mbote ka obiso to pesa o te malende te bible lo biboye makambo ebele salama na bible bakoma yango te ebele siko ta molimo mosantu ko ya nde ko expliquer bilo makambo ya nyonso tu apesa ki eboye landanga bien nazongeli j'étais la Mili Maria apesa ki mbote boye na komba tata jabeti maboko landanga bien nazongeli lisusu Jésus qui salobi boye na Jean chapitre 16 Jean 14 16 na 28 abi tango ye molimo mosantu akoya mutu wana akoyebisa bino basekele o boyebi na o boyebi te de c'est évidemment makambo susu o biso to sala bato mona lokola ya étrange te molimo mosantu a révélé biso tale esengeli sala boye ezalaka boye et puis ndenge ezana azoko expliquer batu o bayebi te ba mikolo ba vieillard azoko expliquer ba awa ezalaka boye awa kola ezalaka boye awa ezalaka boye tout papa Charles Batbabi so papa Charles azaki mbangiste beteleka 3 chiens ba kimbangiste soka oyeba babina yembelo nzimo misatu kaya ba kimbangiste soka oyeba baibo yemba ne po biso to ndima te papa kese to yebi banda kala batebele bakomo ya na lokuta ya komba papa mama Tiffany yemba ka bandi mo misatu soka yebi yango te akimbangiste te yo ndio oyeba bien na moyeba ngati abomle okazane bino kande boyebi papa Simon biso nde ba vrai kimbangiste biso yo tozana na libanda toya tozana raison tant toya bino bozana sima biso to lekili boso ona raison papa no bakango bandiminanga bazai bele libanda soki ngonge koki bakoya kaimba pata bata betelemi utukidi vuluzi nzaya oso ikembela ilumbukia lutuku. Très bien. Très bien. Expliquez. Kembo kembo nakaye mwana swa utukidi. Expliquez. Esengo na likolo na lola pena se mwana na nzambe ya botami koya ya kolo yesu na mokili
olaninga akera un peu pour gagner temps comme ils bien. On a liboso longi boya mbale. Voici la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans la Trinité, il y a un secret que... Oui, bien. Eh bien, moi bien. Et l'ingolo baboye. Te, voilà ce qu'on continue, so, eh bien, on continue. Tu vas surtout gagner mon temps pour... Papa Charles. Tu gagner temps. Papa Charles. Tu gagner temps. Te, comme manga bongoti. Trinité. Papa Charles Zela. Au moins, nazo bandela koloba. Te, nazo bandela koloba. Papa Mbosso. Papa Mbosso. Papa Mbosso. Ou la gouvernement. Alobi, tout mes mamans, nous sommes à traité. Nous sommes à traité. Naloba, awa, bat basenga na imba, nzembo soko koyeba yango. Pour l'air tolobi aux évangélistes, na émission tolekaki bat dutaki mwa muki. Ba mama soka za ya biso. Beta moi troche. Soka yeba ngazongisi nde tondimi ya kaza ya biso. Bon papa kese yo kuno zo boya point. Eza bongote. Banzembu eza ebele. Banzembu eza ebele. Misupe ba yo ebite. Misupe na do fo na bana koye kolango. Par exemple na choral, oui ba banzembu mwa mingi. Surtout liboso po ye ba banzembu. Merci za ka ndenge na ngana attaquer yo, na ngana attaquer na ningi soma muke. Ndi ba kino balbara au fond ma po émission banda. Papa Charles mbalele kito sake émission lobiki. Sakana na kombo nyoso qu'est-ce que sakana na kombo ya papa Simon Kimbangu te. Olinga kolobani. Ebeti bande ko bako. Obi olimbisa maso osakana na kombo ya boye boye. Bande ya no mambo lobaki. C'est vrai eza boye. Bible na biso boye. Donc sakana na kombo Jésus Christ comme nzambe sa no théâtre ndongo lingi. Chrétien na ndongo lingi. Mais Bible bi molimo mo santo oya ko sakana na molimo mo santo oya ko tuka. Pardon exact. Donc batu nyonso tout oyo batuka ka kombo ya papa Simon Kimbangu. O bazo nié, bazo moné neti mutu musa zo balanga Kimbangu sa ele ko nyama mokili. Na moli pas. Tes questions répondre. Que répondre aux questions. Bien si. Donc mingi a yebité. Sakana na kombo ke collège mais molimo mo santo comme gâté. Pourquoi tu le dis comme molimo mo santo que papa Simon Kimbangu? Tout d'abord, il faut nous en source à Kambuti. Source à Kambu, au yébité. Papa Simon a wapi. Abandandeni. Combone bandandeni Kimbangu. Abota mandeni. Congolais avant na kata Congo, ayebi ayoka komba Kimbangu, mais ayebi origine ya Kimbangu. Kimbangu ni koloba nini ayebite. Congolais. Soki na Belgique, otuni mwana muke Belgique histoire bakoko na bango akobetela ko expliquer. Na biso na Congo. Donc azo mona Kimbangu ingolo bani. Surtout bato batani pe mingi. Donc Kimbangu c'est la vérité. Mokundoli ya mawe mabomba mama kobisa poisa na miso ba. Donc makambo o jeli kisa ba makambo e bomba mama mikole ko ya kobisa ba poisa. Donc muta ko sala œuvre ende c'est papa Simon Kimbangu. Donc yende molimo mo santo. Kuna na Bible, tanga na Bible ya Lingala, tanga na Bible ya français. Pour biso ba congolais to ba mimi Lingala, ki Congo pe eloba, ki loba peta, tanga na Bible ya tradition. Okomona bazolo ba koleza zo baboye. Na ko senge pa ya tata tinda bino mosonge mosusu ye molimo mo santo, molimo na solo. À côté ya bino solo. Mais na tune papa Charles. Combien de personnes basakana na komba papa Simon Kimbangu kiangani? Et c'est la bango lote. Na bande tangelo. Et na bande ko belé na diaspora. Oh écoute dernièrement mususu papa babimai po papa Simon pesa ba okanda. Ba benga na ba kombo nyos papa diangenda kuti ba fingai. Et ça la bato lote. Tango zo ba kisaka na kombo nyos ko saka na komba papa Simon ti bato basakana na yango baza petit lo na bomo et ça la bango eloko te. Mais bato mususu ba meka simba kombo ya Jésus frappe. Oyebi bon malako nako ko tanga ba kombo o ba yebani mingi na Congo na biso. Bamuso bazani kila poto bamuso bazate sort na bango ezaki ni ezali nini. Nzambe azana temps après ça mutu temps peut-être à préparer de Paul asaki ba tapage bela bobi ba tebele mais ti ya moment mo nzamba préparer ki azo bomba ye
Mais ba musoso nzamba siliki azozo frappe siliki. Par exemple, papa Wemba bi pere mo papa Wemba akrechaka église qui bangis alobani. Hein? Bino de vérité beaucoup. Quand tu vas bino vérité wa chrétien biso. Alobama kabebele. Tant alobama wana suka papa Wemba ayaka kosenga pardon, aya asombi sima, atongi mira clôture wana papa Wemba. Akrechaka kombo ya papa Dengenda. Donc, tolo basusu nani passer réception nani passer nani oyo denileste nani Coutinho asalaka azui bal achena mokongo akepa papa Dengenda bisie alongola ye pasi asa nango donc akeko meka nzambe bal achaki ballon na mokongo webisor na ye azui ballon achena mokongo la chilamba akeko lo bakeza kunki basalisa ye après papa Dengenda ba meka nzambe te webisor na ye suka nzambe bamusoba bakotubwe bamvute yo osalika mo ozoyeba te mais suka malembe sore koya olaninga okosaka no na kombo wana lelo osaka na yo nzambe atiki yo na peta oyebita encore papa Dengenda euti na poto ntango ezoya bato ebele babambaka mabanga lelo bato wana bazali nyonso eza koloba te te motu nyonso abotama pa kufa nyonso eza koloba te to bana kopesela mo publicité to bana babote mingi batuka kombo ya papa Simon bango bazwa sori ya mabe okuti nalobi nanu moke donc il faut mais eza bato mosusu batuka na kana kimbangiste na bino na bafandi kimia bato bela kimbangiste be batuka atuki kombo ya papa Simon Kimbango asa kimbangiste te peut-être akozala na masi mutu mwa autaki ne ayoka pe ayebi te ayende aye neti par exemple ngai boye nazwi appel ya papa Simon Kimbango abengi ngai nakomi kosalela ye après ata nazwi pasi ya souffrance ndeni jamais ataki na suka nakokanga makaka na kombo parce que lobiko ezali kombo lobiko nde yango tika tobeta nano lelo tomona bapasteur ebele ya église de réveil o biso toyeba bango baza na nguya ebele bato bandima te bakenda nkamba kokutana na papa Simon Kimbango kianga oyo lelo yelo batuka kombo na ete pele omo pete salama na bomoi na bango bakenda kandi bakei bazong est-ce que ezala pena solo bapasteur église de réveil bakenda pena nkamba oh ebele oyo tomona na nkamba na banganga on na comprendre te na moni pasteur Paul David moi ya maman langue a celle-ci conférence moko dernièrement awa oyo aza vraiment ko valoriser papa Simon Kimbango c'est quel nini oyo bombami na kati kuna ye na koya na ko valoriser komba papa Simon Kimbango. Voilà, merci. Maman langue paix à son âme. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et
devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Côté Azali, Nzama Kanisa, Pambate, Asalaki, vraiment, et pas Papa Simimba. Maman Langi. Maman Langi. Oh, ya Sifems. Asomba, Ben Yassima. Et qui n'a qu'à maman côté. Ben Yassima plein. Tinta qui n'a qu'à Amoni Kamba. Habité, tu n'as pas de Sima, il faut contribuer. Nde Asomba Ben Yassima. Et qui pour la construction en Kamba. Na misé zoto kana Kamba. Maman Langa Fandi. Nanda kuna ya assemblée. Na papa Olangi. Isili. Atabe papa Simimba Okiangani. Abimé, ndé ka to porte fermée hein, fermée. Papa Simimba Okiangani abimé le fara a solo na ye. Mama Olangi. Papa Simimba Okiangani abimé na kata chambre. Porte ya ndako fermée e ba ki ya place azali sécurité za makasi. Akota ki ndeni, a solo ki ndeni. Place azali ayebi. Papa Simimba abimé plus de 3 fois. Mbali bosa abimé a solo na ye. Aibsin. Na yebiso solo na ye. Oui, solo na ye, nous sommes battus. Et bika bangomba. Deuxième fois, 1000 sous ça, si vous voulez, na moni, papa si on m'a melinga 2 fois, tabi oh. Est-ce que robé la tête malade to que l'hôpital bendeni. Mais yo ni omoni ngale na monité. A sala qui apparition et pas ya mamola. 3 fois. Troisième fois lekeli. A moi que non, choc ele makasi. Il y a qu'un centre d'accueil, a dû laisser passer à Kamba. Maman là encore na Kamba. Papa yambiye asola bien. Papa yabise ngai wana. Papa si mwemba kangani. Ngai wana. Nde ba solo li pe apesi procédure. Kozonga na zongaki. Asisu ben asima azekatindi. Donc Kiziamina azali azoka biso. Akoma na Nkamba. Akendaki Israël, oya monaki kuna na Israël, aye kozonga. Ya Israël amonene. Aye kozonga. Akomi na Nkamba, akutena papa solone. Tukeli kaka bref mukusu to bomba niso ko bangwa plateau na miso parti. Kiza bate be bakina Nkamba, ba passer be bakina même voix même banganga. Mukomi to va na Nkamba na papa kese. Papa kese to moni nganga mona mboka na biso salsa batu ba kisi. Oh. Na ya komi na Nkamba wa. Do ni aye ko zwa mai ya Nkamba akele. Oh. Ok. Quoi kotane koti. Papa kese témoin. Non, bon papa bilo bake Jerusalem boka santu so koti kuna bo santu so muntu a modèle abonga banganga yeko sela ki kozweloko ya sainteté ki sela mbonga mingi basaela ka bazo saela kolo Yesu azote apeli ba kolo Yesu menasi azana mama kamusu na ye ebele asaela kolo Yesu o mo yote prêcher ba tout plepe. Mais na 16 ans makamususu bandi misiko bazo yebele ko raté secret bazo yebate nganga pende moko awo mona do sali ça mais il a ma place moi que nous la force donc ndo kiso alinga ya mutu osande pa nzambe asali c'est pour mission na yoza ngo simba moi ndo kiso uti ya pumbwe tanga ya ozonga boye 4 heures mutakala na ebite soko landi vidéo moko bakolo ke de comment alobi ke akutana Marie Misambo. Hollandi en Hollande. Voilà. Est-ce que les musiciens chrétiens peuvent aller dans la camp? Bon, les musiciens chrétiens. Voilà, non, la déclin. Donc, les Kamouyan Kamba, auto Belan Kamba, les Kamba Papa Simba, auto Bela Awa, les Kamba Mouzambe, Moli Monsanto, ils allaient vrai. Hein? Ils allaient vrai.
poto kolo balikambu ya lokuta te oyo mundela uti poto afuti bia azu avion ayela ngoti kaka na Congo pa ko makamba pamba kate po papa simba ngala ka ngona 21 abi mikolo ko ya bandeke ya minene ekobalo ya okita awa bandeka minene et j'espère toke na match 24 tango ba ekolo batuni collège likamba Congo tozana ngana yo awa likamba nzambe efani de awa na Congo batunde bazoyeba te ebe bible nde baotanga bazo comprendre pena te ba passer be baotanga be bazo comprendre te likamba collège nde efani na Congo likamba nzambe efani na Congo ba ekolo batanga Jésus Christ na match 24 abi makamba makasi Daniel Paloba indesiko bagay ko batuni Jésus Christ makambo zo yebisa makasi minzoto ekopanza na yebisa biso za tango nini ayesi bangeza na moment na binete na 4e génération et puis réponse à Jésus Christ abi ba po tout le ko ça mais la wapi pe place ni Jésus Christ c'est bon place et bembe ekozala nde bandeke minene ba onoya kotala ndeke na se ndeke o ndeke te papa Simon Kimbangu a prophétisé le sous na 21 abi mikolo ko ya bomona bandeka minene banoya okitawa na kamba ko ya kotala likambo esa mi na kamba likambo esa na kamba de bandeka so ba avion a minene ezoya et puis to moni yango wa les 6 avril ba vie quitter na kamba avant les 6 avril aéroport et tongomi na kamba nde avion ezoya donc na sens que ndeke te meza ba avion ezoya ezoya ko ba minde ba uti poto ba ye kotala likambo esa mi na Congo o eza na kata Congo nde siko événement o Jésus alakaki ya makasi o eko salama nde ko sama a na RDC pour be place e bembe ko zala nde place ba votu ba ba kotala siko eli ko banini na tous les 5 continents soka na corps moko tambola na batombo na ba musiciens ba cimetière dans bomozolo monde à tous les 5 continents ezaka na corps moko depuis 51 et jusqu'à ce jour corona is intact ngana ndezabwe température 37 degrés te moko pesa na Inde je crois c'est bien eza so eza pays na habité bato ba utaka poto bazo ya kikamba eza pe na bato so bakena pe na pays batala en tout cas wana ebi ngote ne bien te ko na papa simba intact lis o izotala lis o eza okamba donc papa Simon Kimbangu origine na ye cela veut dire yende mutafali alobi boye mokili salama papa Simon Kimbangu mokili salama likolo mabele mai abandi ko kabola 6e jour nde bakomi satu abito sala muda ko bana na biso nde likambo bandele ka matrinité nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo musana bango mibale en esprit et là ta nzoto tant Jésus tant Bible ba Jean 1 au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est fait chair donc lilo bana elati nzoto molimo pe sengelela ta nzoto yana Maria tanga zizemi ya bizemi ozi ya molimo mosantu obota mwana bakopese kombo ya Yesu nde mobiki se mokeli mobimba et puis Jésus Christ abota mina ndenge Maria abota mwana te tanga zizemi ya molimo Jésus Christ a bimisi Jésus boyete ndenge mama abota mwana mais papa Jean nazo memoli kama Jésus Christ nazo memoli kama papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu personnellement boy à ça l'apparition abota mate Simon Kimbangu les véritables histoire na komba collège de Nazareth papa Simon Kimbangu abota été papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu liputa les mêmes papa Simon kiangani mutu moko donc papa Simon Kimbangu kiangana botama pardon m'expliquer wana siko nde ko changer histoire po papa Simon alba kitanga nazo kufa moko ya bana na ngaza na zemi ye pa ko bota wana ko kiboti n'expliquer siko nanga n'expliquer Maria zo kizemi effectivement mobala moi 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois zemi commune papa Simon Kimbangu mama boti azali pe na zemi batu ba moni pe zemi papa Simon Kimbangu kiangani le 12 oyo nzamba salisa biso okoma nkamba matoi na yo eyoka misu na esa nini emona babota ete ndenge mwasi akebwa bibisi mwana te tenga na tunyo papa Simon Kimbangu kianga tanga zaki na abota maki ozoyeba yango mwana moko ya papa Simon ya papa
Simo Kimbangu. Moi, papa Dialungana. Dialungana. So yo ngo tchaka bota mete. N'expliquez bien. Papa Simon Kimbangu na Lubumbashi, après 6 jours na date, na heure. Abi mokolo okufa na kozonga lisusu. Parmi bana nga, basema baza azemi. Oyo akobota mwana na date, na heure, na seconde, na année. Nga wala Kimbangu na sani na zonga. Mama ake kobota apesi place afanda. Moto azobotisa. Kote pa zulaki mwana. Nga na yo pe toyebite. Azui mwana azoya na yebwe landanga mwende nzembi yango na fanya na kiti boy. Baozela passer ya kobota siku ya ngonga. Tam seconde wana na Lubumbashi. Déjà basango directeur de la prison banganga nzambe bayaki ebele na prison Lubumbashi batala date ya pesi na heure na seconde na 15 juste. Bata est-ce qu'ils vrai effectivement? Bah comment papa si mbanga sa ndengeni azui luboko na droite abeta michupo beti na motema tanga ere koki abeti na motema pote abeti na motema likonga koki net koto akati molimo liso ezotala liso ezokam ba docteur bazui bakena ye na salle d'op ba pasoli batana libumu ni motema ni poumon ni foie ezalama awa na Lubumbashi mindele bayebi et surtout belge ayebi très bien histoire de papa Simon Kimbangu. Maman na hôpital pour na passe kobota bazoyela ye mwana déjà na kitungu baye na mwana ye tango bazoya na mwana boye dès que simba mwana kozonga na tolo ya mama zimpeli papa Simon Kimbangu babota papa Simon Kimbangu numéro 1 ya liputa papa Simon Kimbangu liputa batikala kobota eta sala apparition tito tanga mama lezi papa kizengu tito tanga boye ezali histoire oyo eza réel mama bamoni mwana nana boki mwana ero boye ba récupérer de bayena les vraies histoires tanga bayena sikoyo batuni chef du village nana botaki mwasi abotaki mwana boki ba sale recensement na ba réunion soto ankamba bamona mwasi o jeune fille mwaza ina zemi atika kosunga mwana te bayena nde na butu mama loti ndoto abi mwana oyo kombo na Kimbangu opesi ko musute et puis mama Kimpa Vita asakola avant azebisa batu mama Kimpa Vita batumbaka na 1706 mais avant mama Kimpa Vita azali côté sa malamu komba Kimbangu misère ya kala ya moi Jésus Christ ba yuda azu so yuda avant que Abraham aza ngade na misère la déjà Abraham ngana yebi très bien et ba yuda ba mona ke ba comprendre te personne donc les mystères moko o muto mukila ko comprendre te bato batangi ba science ba été impossible muto ko sala apparition te mais Bible dit tout est possible à Dieu tout est possible de pas nzambe impossible ça te na sio comprendre bien papa si manga babota te pas si manga ndozo mone wana babota te nzoto masi mais ya mo ya zobota papa si manga ngani biso zabana na ye te na tuna bonzoto ya zobota biso tozabana na ye te na molimo te tuna sotaza bana molimo mpe ya nzoto na nzoto ya zobota papa Simon Kimbangu kanga ni biso nyonso tozabana na ye ya za na mwasi eza mwasi na mwasi naza na bana aza mwasi aza na bana kasi ngaka yango wana papa Charles to koba toujours sur bo moto ya papa Simon Kimbangu kiangani bato pena ba ekola ye malama mpona nini kala bo bande ko leka bo etiko yoka posa ko leka po boya kupanza sango ni botomboki mikolo bon biso na lingomba nzame molimo osaltu nasi omona na bis raro mona pera mutatemi na bis auto ya kaba Simon Kimbangu mona ka passer mo boya te siri akomoli mo ba 100 francs bosunga musala nzambe tutu biso na kibangise to bimaka te libala to te ya yemuka boye lokona ya omona na centre d'accueil omona so ba bi bandi masika omona ba 3000 ba 6000 personnes o ba koti bandi masika de ça veut dire évangile ya papa Simon Kimbangu ezokenda no maleme papa lobi boye tozokende lentement et sûrement tout d'abord na 60 tant Kasavu a comme président ba ebisi ke soki batuni yo boko sambela culture mais parce que tant de gens indépendance faut toujours libre économie scientifique spirituelle biso faut tout ça mais ngoma na biso moto se diriger et les mêmes jours Kasavu soka lo ba ndima ke notre ensemble l'église Kimbangese ça 40 savants ba ngaba
so papa Seigneur il a 40 ans et puis Dédé Mundé tia kimaki na 60 amonaki Ève amonaki événement papa Seigneur babisa ba soda mikuse nde basasa Mundé la lotika zo sundula mundu kakimi Mundé atiki mutu ka sondu ba koti brasa bakatimba alors sangwana kasavubu tanga lobika likambo ya catholique nde passe pesa pasi et puis l'église ba pekisi mindele bote alikambo ya kimbangu te ba yekolongo na classe amoni biso le ba école primaire so akena classe religion ba otangisaka Jésus Christ Marie boye ici mais likambo ba simbangu boye c'est poussé là amoni likambo ya papa simbangu izoya kaka na malembe tito comment bolobi ba obenga église kimbangi église de Jésus Christ par son envoyé spécial Simon Kimba bino mo lisusu Yesu donc papa Simon Kimba azali papa ya Yesu bon moi te ke bocha trouble envoyé donc moi na mutatindi tata Bible la nanga bien surtout que Isaïe chapitre 19 à 20 tant que le capacidité to ba 3 personnes à dire Jésus qui a dit ngai père tatinga tant que Jésus a dit ba ngana père to mutu moko so que dans Jean chapitre 13 verset 20 tango bien au moins Jésus qui a dit celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. L'andanga bien. Bible est clair. Bible oya kondima muto ngana kotindaka. Ayabinga collège, ayabipe tata oya tinda kinga. Donc c'est là on parle de 3 personnes. Tata tindi mwana tindi kata. Ah. Mwana tindi Yesu azolo baboye. Yoka zela. Bible tangango bien. So la Bible tangango bien siko Yesu expliquer. Yesu abanena wana te. Alobi na bayeko. Je vous envoie, allez partout. Faites toutes les nations mes disciples. Les baptisants tout ça y bien. Yewana ka Yesu azako s'adresser na bayeko. La tindi bino vers les brebis perdus. Bisika bokei. Soki bayambi bino botika la wana. Soki bayambi bino te bo popola makolo bokende. Malobo zolo bana lobi, aloba na bana. Aloba na bayeko. Ke oya ko yamba bayeko linanga ona tindi. Ayambinga. Pesa moi kopo ma. Mais soko yambi ete wana yebio. Pe lisusu o moninga amoni. La ndio mama la nanga na bokebi nyonso. La nanga na bokebi nyonso tu. Bible, so yotanga Bible. Tala conjugaison. So yotanga Bible ka ndemwana o comprendre o bunga nzela. O kota zamba. Landa ezala likamba lobi likamba pluriel. Ila likamba lobi na singulier. Net likambo Jésus Christ azolo bawana. Alobi na batnu surtout mais ouais bike allez de toutes les nations. Faites mes disciples. Wana tindi baye kolibo ke no panasa malamu bo fobi batwa koma baye kolanga. Ouais c'est différent. Dans Jean chapitre 13 verset 20 et cocanité et puis Acte chapitre 1 verset 8 Jésus a dit bayuda bon nana na chambre otubozela muri mu musantu ko ya nguya boko yamba nguya ya muri mu musantu ekozana bide pesi no makasi ya kote ya Samarie na Judée pe mokili bobi. Là il y a une différence. La puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Na Jean 14 babi na kosenge pa ya tata atindela bino musongi mususu molimo musantu ye molimo na solo tango akoya batebele bakoyeba ete bino bokoyeba ye pe bokomona ye na misu eza différent pa babi c'est la 3e personne du singulier. Quand sera venu le consolateur l'esprit de vérité il vous annoncera les choses à venir à côté akolobelanga à côté bino akosakolobe makambo koya. Et puis après ça va secret obido boyebite la nanga eza pe différent bazobe na mutu moko balobe na batebelete tangango bien on va babi le 3e personne on parle d'une seule personne et non 2 3 te aller de tout dans la société n'est-ce que vous comprenez pas ça on la ninga très bien yondo zo banga na yoka na lobi bien kaka bible ninga t'expliquer biso ndeto tangele yango pour te dévoiler to comprendre ba secret o batu muso bazo te yango à travers 3e personne du singulier mutu moko. Balobeka na mutu babela batebete nda yango na papa sien bango ye. Est-ce que vous avez avec ça notre contexte en banda likolo? En tout cas wana bozo langa na Bible. Bozo Bible to tanga ngo bien. Zo langa Bible. OK. Na osipe ko makasi.
C'est la troisième personne du singulier. Oui, on a 4 émissions. Ok. So si on a zope Bible lingala. Pourtant so mona français, me la compliquer moi langue française to comprendre bien te. Na lingala nde otanga ngo mona ngo bien. Bible lingala ngo mona comprendre bien non ba lobela. Ba zobela mutu moko akoya. Tenga la tunia ce que panda likolo tanga likolo kitana si. Bible passage Jean. Oh. Natanga ote bon nazo expliquer o natangiti. O to yoki, o mise moins to tangi. To comprendre to ndimi yango pe zo yebisa yo. Eza musute. Bible ya otanga ngo bien so biso bato na zamba bakimbangi se bien bino bato na zamba ko comprendre. Muko mususu na zo leka na église moko ya protestant ba sa séminaire. Pasteur mo zo pécher sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit a mutu te, a esprit. Non, le Saint-Esprit c'est une personne, la personne du Saint-Esprit. Yes, on a ça, Mabila conjuga toujours Saint-Esprit la troisième personne. Na telema. Et puis Saint-Esprit. Qui passe mutu à côté si eloko mo mabele. Olobi Jean. Combien? Jean chapitre 14. 16 à 17. Jean 16, 12. Ah ouais, ça zo solani na ba école né hein. Azo la kabango. Azo promettre bango makambo eko ya. Awa. Donc yo le bina banda 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. OK. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14 16 à 17. Et moi, je prierai le Père. OK. Et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas. Papa Malem Bete. OK. Mon Bible. Pati. Tout là dans votre déplacement, yo peut être attentif. Mutuna saza telema. OK. Bible que ngo sepela ti. To kita malem. Que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, excusez. Bazolo de la deux camps. L'andanga bien. L'andanga bien expliqué ou bien pour comprendre clairement. Pour voir au bout mazamba place wana. Bazolo de la deux camps. Tant mouye molimo mosanta koya mokili. Hein, dans le monde. Ce que les gens le monde n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc la carte monde tout le monde pas fruit à Satan. Monde c'est venu mokili. Batu. Au bazar makamabe. Ba ko recevoir makambo ya molimo mosanta te. To qu'est-ce qu'on place? Ba lobe la deka. Mais bino boko mona ye. Ba mususu ba ko ye ba ete pe ba ko mona ete. Mais merci pour place olingao place publique ngo ganga déjà o elisiango. OK. Pour monde oyo zolobela oyo eza monde ngo chanetiki monde oyo ba ete. Nonde bo ye ba monde ba loba awo eza monde ba païen ba oyo ba Saint-Esprit te po bango bazana molimo mosante. Muto ayebi Yesu Masiya te ayembi Yesu te. Muto ayebi Nzambe te azana mokili. Aza mutu masumu bango nde ba kozala na molimo mosante te onzamba otinde ya monde oyo zolobela te. Eza monde Papa Charles. C'est bon. Mais vous, aimez-vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Excusez, je suis près de toi. Mais papa, où tu le bas? On se contredit. Papa Charles, mon Bible, c'est papa Joseph. Pour ce na beti bilo aboaloba a les arambela minu balé maman Tiffany opezwa mo eloko. Est-ce qu'on a remarqué na papa qui est bolinga ko ete ce botelemisi drapeau ka botelemisi. Ne sikol bata a mwana nango ebili le banzambe tikanga pe na expliquer. Pour ma komi au papa Simon qui manga beto kangela moto aloko. Na bela yebi. Biso bana papa Simon qui manga solo nde biso ye. To défendre maloba na ye. Yo ka papa Charles kitsa motema. Bible oso tanga on a poso. Papa Charles Zelote. Bible tanga on a molimo. Tango ucholo ba lobi ke molimo mo santo aza esprit a mutu. Okokoza na mutu boete. Ndeto vandi.
il sera près de vous. Oui, mon sang, je sens la présence du Saint-Esprit. Il peut être dans toi. Papa Charles, tu es la place déjà. Ah, papa, non. Près de vous. Moi, mon centre, à cause de la 4, à cause de l'Ibanda, à cause de la Pemben, tu peux dormir avec lui. Je sens la présence du Saint-Esprit. C'est une personne. Déjà, place un an. En français, tu vas comprendre. En français, déjà, tu vas comprendre. Est-ce que vous avez un contexte où vous avez des camps? Mais on habite est-ce que esprit est fan la kananzoto ya mutu. Mutu ndenda koloba, mutu moko balabe batu yebelete. Mutu moko, boto kita na 28. Kaka la Jean 14. Kita na 28. Teto ke malem. To kita non. OK. Soto tonja on teto bandela. OK. Bazo bela de. Mais vous, na yebi ke balo bela de kana peso de mokili, eza monde ba païen. Bato ba yebi nzambe te bango ba omona ete ba ozala na ete moi mo sant na tatio maloba na melana soy te na milama nga milana so premier OK milama ina na lobi ne na milima ibona zui sous force OK nga na milima ite yo si okuta na papa sima ngo solo na boti na to ba to feli ka papa sima vrai ou faux vrai OK yo si okuta na papa sima bo personne bo fandi banda kala na cho yaka awa éviter que ngala osia papa simoki manga lunga braza azonga nkamba ponga na lande. OK. Verset on est linkolo baboye. Batu mususu. Siko ndeyo na siko comment comprendre comment yede mpanzi ya bisu tsali. Ndengo zawana. Siko tikali fara yo mona yebo na misu. O mona yo so la yo za oposo senga. Tokele ndeko valete ingénieur na papa kese. Tokele na nkamba o de ne kalate. Yemu ka dia ba témoignage. Akepanga ngate akeleta pasteur moboye kuna ota biso beto sala biso te kuna pe na nkamba pe bisiza la te choma ba pe bisiza nga boya na nkamba boya bozwa mapambo libo za prier elote ne ba konzibe baso kita nkamba aye pa zone pe solution pe mona ebele yo so mona pa si to ba de contexte ngai papa Charles na mona papa Simba na pesa yo na solo na ono ba be de ka ba muso lingozo makomi o interpréter na ndenge yo lingi na bi na ndenge na lingi te déjà expliquer ndenge likabozele parce que tu as attendre la fin bon si ko de Saint-Esprit na lobby siko yo soki pe ba bana misa ba lobby ke mo sungi wana mo mo santa lo baki za William Branham po Rosala nae to Oliana so ba biki azab Saint-Esprit po na bango o lo ban to zonga na Bible. Isaïe chapitre 19. Oh non, kuto cité. Kasi comment ba référence ezali on sengi to kata. Na bina kali to pose la question. Oto ba William Branham ba Bible William Branham. To comment na comité. Na ma comité au moins Isaïe chapitre 7 et 18 verset 7. So otali William Branham azana mboka botami. Azana côté pa outi. Papa si mba mpe azana mboka pa botami. Côté pa outi. J'espère papa que ça va expliquer que mboka oyo nzambe afandi na Sion place batamakasi ba lozo biloko na bomba ke tika et pas nzambe mboka ngo eza ekaboni na bibalebele et siko William Branham na mboka le baza bibalele ko biso na RDC poni mageli kamwe eza pa na yona na Kongo kita siko na setanga sur Jean 14 de toleki to que 28 to tikana so so continue ce qui on te pose le contexte nga mona to ke malem so silité to yena ngomba pro ndi puna kitoko nga mona to ke no malem so le silité to yena ngona so de so de sisi wana asi Jésus la sisi wana te so de Jean chapitre 16 verset 12 on comment expliquer clair so Bible lingala otenga comment Jésus qui ça pourquoi yo tinga mara Bible lingala te Bible moi les français mutu mso ko tanga français ma comprendre. Ah. Et oui, tant là non, comprendre. Là, la troisième personne. Moi, tangi ngala la comprendre tout, mais mangana langue. Et qui Congo. So comprendre ngala te le go bi ngala comprendre ngala te c'est que. Donc tu comprendre ça yo papa ça. Ndenge yo zo yebela. Na ndenge na zo yebela, na ebite so ma comité ko sibiso. Ba lobibo. Parce qu'il ne le voit pas.
et ne les connaît pas. Mais vous, vous les connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Ok, parce que c'est quoi près de vous et en vous. Zélate. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Hein? Vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Tango akoya. Si wa yezo zo sabaye koli. Ngai na ozana bino na okende. Mais elle na ozonga na ozana bino. Et c'est tango azaki na bango. Azaki na esprit ba mona giete. Donc ozonga ozana biso en personne. En personne. Oh, en personne. Akoya, ça biso la chose à venir. Aujourd'hui 16, chapitre 16, verset 12. Au Romana, va expliquer n'engeni tangu ya koya makamuni ya kolomba. Mais vexo pesaki ya singulier na monante. Singulier. On va y singulier, va conjuguer en singulier. Oh, il a lu c'est comment original. T'es non monante. Vous avez lu c'est comment original. Quel Lucas vexé, so vexé, so vexé, tout seul. Jean 16. Jean 16. Verset 12. Dans la 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Jésus dit, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bible explique ça clair. La conjugaison place au quand il sera le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il vous annoncera les choses à venir. C'est la troisième personne. C'est une personne physique. Alors, si vous témoignez bien ce que vous en avez. Donc, c'est une personne civique, le Saint-Esprit, et ça, papa, c'est un bamuté pour la bino. Pour le bino, il y a la troisième personne du singulier, la Kangami Kawana. Si vous totalement dans la Bible. Jésus qui s'est envoyé. Quand sera venu le consolateur, quand il sera venu, troisième personne, il sait. Le Père va m'envoyer. Jean chapitre 13, verset 20. Jean chapitre 13, verset 20. Il y a des 4 émissions. Jean 13, 20. Bible lobby. En vérité, je vous l'ai dit. Solo. Qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit si Oya kondima muto ngai na kotindaka envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Là on parle de 3 personnes. Oui, papa Charles a ma casse na balu ça va vexer. Yoka. Bandela mosi. Zela. Au moins zela te. Au moins 13 au continuité na ngeza na 14. Yesu azoloba.
Oya koyamba, hein, celui qui reçoit, ouais. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé. J'aurais envoyé. On les a fiti à Binaka et de à continuer la promesse Mokoya à Kolube et Rosta, Mikole Koya. Mais yo kate, mais tant que Yesu azaki Mohamed Bakindete. Conjugaison Yesu c'est en karaté. Alors allez partout, faites-les toutes les nations. Bokende bisikani so na zobia na suka tant à six missionnaires. Tant que Yesu azali jamais qu'on conjuguer na présent pour yemo azalaki wana. Mais tant que ya lobi que il faut na zonga pour na rotinda. Et puis awazo lobela. Excusez-moi. Mais là soyez maman. Pour la préciter, mais là c'est mal. Non mais là ni mal. OK. Jésus-Christ tanga zoba oya kondima muto na rotinda ka. Abi a rotinda plusieurs. Oh Jésus la Bible. Oya koyamba muto nga na kotinda ka. Awa Yesu abi le pluriel. Yokate papa Charles. Yoni zaka na ndenge na pa. Na ndenge na Yesu aloba na bato. Awa Yesu azoloba na bato. Avec ça ko tanga badela mo bien 13-20. 13-20. Badela mo susu. En vérité, je vous l'ai dit. Qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Si vous avez contexte, na o babi que aller de toutes les nations. Faites mes disciples. Est-ce que le contexte est correct? Balobeli que batebele. Ah balobeli mutu moko. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision, là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku, c'est déjà un endroit habitable et les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté c'est déjà habitable, il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Akotinda mutu moko. Kuna na Jean Katorabi na kosenge pa ya tata atinda envoyé. Musuri, mususu babenge le paraclet. Le Saint-Esprit babenge le consolateur. Mutu azoye bisayo azo conseiller. Ba problème ozana ngona ezaleki o degendeni tango de sopa washimba. Le boss a doute. Oza kondima. Kondima so na doute on a autrement mais ce qu'on a kondima au solo na ka papa c'est en tant que on a solution so on dit solution te loba n'évite Jésus Christ tant na ko bibisa batu bato ya bakaya bato problème n'était mutunyo azana ko lobi ko kutu na mwasi kutu azakina no
muyuda te bagabite biso na bino kope eza te mais suka Papa Charles olingo sala ncho bimisanga na bwa makambo papa Simon Kimbangu na ndima papa Simon Kimbangu ba vexe ndo pesa nde e bala na te landanga bien ozo comprendre ngai te naza dictateur te bible nem te lobi ke mutu na kotindaka mutu moko eza pluriel te ne to so comprendre différence wana mais est-ce que obi ke Yesu ninga za wana atindi nga na mission na nga pembeni atindi frère Pati na mission na ye pembeni atindi biso maboke te excusez-moi mutu na mutu expliquez atinda même ata ba ye kolanga tika bango bakenda te ate liboke mutu na mutu akendaki na ndenge na ye j'aurais envoyé atindi singleton yo kende atindi biso après alobi ke soki pe bino ndenge boyambinga ba ye kole bayambaki boyambi tata la raki na mokili bato bayambaki tata ye pa ko banda sko na tour na ye pe tata pesi makoki ye pa bandi ko tinda biso pour clôturer même l'apocalypse nous apocalypse 22 na moto tout kana lelo to simba apocalypse 22 te apocalypse simbango c'est samedi apocalypse pour mona ke apocalypse oh yezo zolo bana amba ko ya bunde bo mona elongi na ende ngazali mutu moko et bon papa ngaso na kete ba mona elongi na ngate te pesa ba mona ni excusez oyo yoza nango na o papa simba za nango ata penete tinga no miko kanisa na papa te wena ya za yemei te omoni ndo ye awa o muta liboso lingo bimisanga liboso bakimbangi pegenga na onzi mela papa ba vexende ozo pesa ezoko bala na te papa Charles na ngai compréhension mama na ngai compréhension la troisième du singulier balobe la mutu moko balobe na kingani et passer kingani c'est no to fikia excusez na Congo nani atelema na Congo mutu aliboso simba bible tangelanga na Afrique mobimba tout entier o atemi abanda évangile o Jésus qui salakaki tangelanga combien de personnes babima bandi côté ya Banzambe yebisanga colonisation to bandi yebisanga mutu to badana biso ba noir tangelanga 3 personnes o babima ata 2 o babima simbi bible bandi côté tangelanga mama qui pas vite mama qui va simba bible te asimani mama qui va côté Nzambe ka botika ba bonga mité bon ipo na yo lilo Banzambe zani na yebso les premières églises de réveil c'est là papa ba ipo na yo explique au bible papa Charles lilo Banzambe yo dia noter lilo Banzambe na tunyo lilo Banzambe po na ezani eza oyo lilo Banzambe ça va faire bible eza référence référence pour to se compter pourquoi n'époque na tant bible yo tant bible tant komba kolese n'époque ezaki bongo te komba kolese toujours na film mama na munduki bakoko na suba 4 matoi maboko kotobola bako po bandi makolese ezali facile te le Banzambe te yaki en Afrique o telema o simba bible obiso lobi ke mam ki pa vita to kwei lisusu pamba te mama ki pa vita ayaki azoloba na tina ya papa Simon Kimbangu azoloba na mosungi o ba kotinda na Afrique omoni nani azabo na oyekola mambo bele pa na bato kimbangiste papa qui est na papa Joseph surtout papa Joseph na sina yebi mingi muta ko sanga lisusu ande na zabo azate papa mama ki pa vita ndinga zana aloba na tina ya papa Kimbangu akoya et puis papa Kimbangu ntango aya bosolo abota mate ate ya bible te les aninga na ba maloba Nzambe mama qui m'a fait la terre à l'obanza biso na boko na biso tuzana na bible obi bible bato ba komango bazakini bazemane ba komaki ndeni ezaki inspiré ba qui m'a vite apé ka po ba kokozo malobanite ba kokeka kozo malobanite ba tsango na bible asale la bible te masale ka inspiration nzamba ko biko tsa maloba na ye na bisika nyoso to alingi nzamba loba maloba na ye na kati na mpunda atinda mpunda kende ko lobela mutu ke likambo asala yango te de même pe atia maloba na ye na kati ya mama ki pa vita maloba na nzambe ezaka te ke za na bible batile bazwa o nzamba inspira ki bango bakomi yango na makomi mama ki pa vita ye mutaliboso aloba maloba na nzambe na Afrique awa papa Simon Kimbangu mutu na mibale soko boyi papa mama ki pa vita seko boyi papa Simon Kimbangu nga itela nanga bien na répéter na zonga na biboye na Afrique na biso ta colonisation bandi mutu asimba bible mutu mwindo asimba bible bana hotel sa malamu bazalate bible ngana basango walati wanzamba ba beta boma pe mama ki pa vita système ponani pour baso aboyaki kolanda makambo na bango te lo ba vérité papa Charles Yesu a bien en vérité, je vous l'ai dit. Je peux le bas en vérité. Babomé, maman qui pas vite. Papa, sur la toile, babomé, papa qui m'a pour aller au loba.
wana même binde na zabanga na lobela on obeta on data siko mama Kimpavita papa Charles babomaka epona nini kimbaka na moto pona vérité nakaba ko sakola boya ki azo bateme bango ya ndele c'est que annonce kwa makambo yo eza ya Simo Kimbangu za na biso to alobi boye biso to ya nzambe na biso komona Kimbangu mama Kimpavita asakola siko na explique ko sama kolezo eza bien poto ya milo ba kolezo ndenge yela ki yo ebité pourquoi pas bomé mama Kimpavita balinga ba baptiser ya boya biso ya nzambe na biso batenga pona ni to de nzambe biso ya pe osa la biso bela komba Kimbangu okubika mutakufi babele Kimbangu mwana fula mwana mwana sekwi Kimbangu emi kombo le misère avant na kuda va mama Kimpavita bakoko na biso na bamboka soki na bamboka bakoko na biso basambe ke nzambe ya mpongo Kimbangu bangolo na munoka mboka baluka pe kombo na munoka mboka bayeba ki de nzambe puis mibeko badiko manima biso tozali na déjà mais na bible te moi c'est mutu na mboka na biso ezalaki obomi nyama okangie otie okangisi lizita okitisi efeme na nzela okangi okezamba osali misali sitango ya ozongo nyama no songina bible ezalaki te mais na bible ko yiba te ko boma te osali ko bote biso bakoko na biso déjà bayebaki la banzabe mais na bible te bayebaki ko banga o mwasa mutu na ozo ete kindo ki pesa ki mais mama ki bebe botika kindo botika misala mabe azote mais ateki na bible te wana yo na explique clair mama Kimpavita asimba ki bible ote mtayo simba bible papa Simo Kimbangu abandi kotea bobo mutema botika kindo botika misala mabe mutali bosa simba bible pe bango ba mindele bayena hôpital bayena na kisi na mbele opération na pharmacie mais mwana oyo bango baptiser Kimbangu abandi kosala miracle mutakufa seku baseku mutabela mise kufa aseku mise moni siko belekeli bango me muto makabalo sala biso ekosimba te hôpital bato basoko to ba malade basoko to suite siko to sala allez tokangai. Merci beaucoup papa Charles na mokolo ko yana peso matondi ngala nga ko chauffer ba Kimbangisi sipo ba ye ko bo bimisela nga ba seke nyonso pongaya na mokolo ko ya na bibliothèque na mikolo ko ya bino bozala te biso ndeto beta masolo ndenge ezaleli. Merci beaucoup. Ok, c'est bon que ouais. Pas que c'est bon yo zali bel bela. Biso ndeto bano beta makambo. Pas que c'est comme ici ko sa émission na ninga libanda. Maman merci papa Charles biso bato tondimeli papa Simo Kimbangu nzambe moni musanto mama eza facilité nga tano batin mate na yoka babi eza facilité pour mutu azala Kimbangisi babenga o Kimbangisi numéro de téléphone 085 94 38 68 4 0900 62 66 16 wanozingai. Merci beaucoup, Papa Charles. C'est compliqué si le Saint-Esprit, ce passage, on comprend, bien peut-être expliquer clairement. Nous devons bien comprendre des abongotés. So to kana bumso to size to kina terre à terre. To yana wana. To kina terre à terre. To yana wana. Na biko so tomboki. Mona été. Na biko so tomboki. Na biko so. Na biso to yeba e poto mona e. Biso pa sema nga moni na pese mbote de solo na. Papa Charles Malembe. Mais yona no moni était. Ti yotango mona ende yo siko komi na kana. Papa Charles, émission ko yana okobetela biso ba principe oyo evanda kati ba Kimbangiste. Un Kimbangiste akoki ko sala yango te. Obala ni sisabiso yango na ba principe oyo ba koko na biso bazalaki nango na histoire kende déjà oye kola yango nde to beta na samedi o ba koko na biso bayebaki sanke l'église oyo tondi na Kinshasa et ya ba koko na biso bazalaka nango déjà na mutu et puis obala ni sabiso ba principe oyo fandi na kimbangisme o un kimbangiste akoki ko sala. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Jean Maman derrière la caméra. Merci à maman Betty Kokele, à maman chérie Nekab, Ndeko Bobé Mokonko la Pesangai. Nous avons pas depuis les Issa. Nathalie Moussibou, maman générale, Osako Mokondi. Na Biebisi na Bandeko Nyon surtout. Le 13 novembre, le 12 novembre, le 12, le 13 novembre. Na Mboka, ya France. Papa Edimo Kobani affiche les hôtels Mawana. Azo Salisa événement. Mon séminaire ba osala wana mama bomengo ko zanga te adresse eza wana benga soki omoni ke moyo okoyeba esika te ba ko expliquer yango lisusu penza ndenge papa Simo Kimbanga lobaki na biso ete komitango ngonge sebelemi ete africain nyonso to asa nini azonga
toya po likambo alinga sala kala mingi te sanini e salema okoya okozanga place akofanda okoya okozana sika te na yango ezana ndeko na biso moko awa wa mwana poto pe azana Canada oyo azopesa bisika azoteka bisika za azopesa felete mais benga yebisa kaka de la part ya maman Tiffany na les Nazarene na bengio zwa numéro benga ozwa déjà esika na prix ya kitoko benga papa Willy yene au prix mais na sengi na régie ba pesa biso publicité wana poto zonga. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Papa Charles, est-ce que les canissines qui vont quoi ça les amabe? Ils ont bien vraiment aider la population surtout. Et là, ndeke ya pumboka tambole mais suka kana zana parce que olala ka il faut boka maki boka bino dia bola bisika na bino mama bofandi na bino déjà abongisa nyonso ozana sika na yo na Nkamba ozana sika na yo na Kinshasa po nyonso to ezaka mboka ya papa simo kimbango wane utina mnona ate utina mna papa Charles. Bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom.
de Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Si.